tonalité ya makasi. Nous ne voulons en sauter aucune. Kasi nalobi ke toko pumba moko te. Et entendre Toko mona pe koyoka o nzambe azana alingi koyebisa biso. s'il y a quelque chose de difficile à Soki eloko mususu ya makasi ezali po bososoli toko tika yango pembeni jusqu'à ce que Dieu tikino ete Nzambe afongolela biso yango. dans Matthieu 13, Na Matthieu le 13 Seigneur lui-même kolo yeme alobi a prononcé une parole alobi et liloba elle a été écrite. pe bakomaki yango alobi awa Matthieu 13, Matthieu 13 verset 34, 34 verset 34 et 35. 34 na Matthieu 35 13, verset 34 et 35. Jésus disait toutes ces Yesu choses alobaki makambo manso na masese na etuluku na bato. il ne leur parlait pas Lokola. sans parabole. Aza kolobela bango Ainsi kozanga kopesa bango lisese. devait s'accomplir la parole du prophète Boye nde qui dit liloba na mosakoli esengeli kokisama oyo elobaki ete afongoli monoko na ye na masese je proclamerai na kotatola ce qui a été caché depuis la oyo fondation makambo mabombami du uta kala na mokili. Nous savons Toyebi que le Seigneur Jésus kolo Yesu a dit en son temps alobi na ngonga na ye avait été prophétisé oyo basakolaka par les prophètes, na basakoli par les prophètes na basakoli pour ces jours-là na mokolongo qui devaient s'accomplir autrefois oyo dans ces esengeli jours-là. ekokisama na Il a résumé mokolongo tout ce qui devait s'accomplir. alobaki Puis il a dit nyonso à la fin, esengeli ekokisama. ne fallait-il pas que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les Esengeli psaumes et dans maimanso les prophètes? makomami na mokanda na Moshe na baprofete Lorsque Paul mpe na exerçait son somme. ministère, Ntango Polo il écrit azosala mosala na ye akomi peut-être akomi na lirons-nous également Ephésien ce passage tokende na Ephésien wana dans Éphésiens 4 chapitre 3, Ephésien minei chapitre 3, mokapo ya où misato il est dit elobami au verset 4. na molongo ya minei En lisant na cela, kotangaka yango vous reconnaître bozokososola ma familiarité bomoko na avec ngai le mystère du na Christ. mabombami ya Kristo. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes etalisamaki te na dans les bana na autres bato générations, na eleko na bango comme il a été révélé ndenge maintenant par emonisami l'Esprit sasa yipi au sein d'apôtres na et molimo prophètes na de nzela na Christ. basakoli na ye Au verset 9, na nous molongo ya lisons, libwa afin, Po ete, 3, verset 9, afin de donner tout l'éclaircissement, mpo na à kopesa savoir quel est l'objectif bomoni lié à la mpo na réalisation koyeba objectif du nini mystère qui a ekangami été mpo na bokokisami caché na mabombami depuis les oyo temps anciens babombaka en uta Dieu kala créateur de na Nzambe mokeli, toutes choses, damit nunmehr den Gewalten afin que les dominations, verset 10, Pote, les autorités dans les bodoni lieux célestes bokonzi connaissent aujourd'hui par l'Église bisika la likolo sagesse eyeba lelo oyo bwanya infiniment variée de oyo Dieu. esilaka te ya Nzambe En besonders particulier, na le bokeseni passage suivant, passage oyo elandi mystère libombami caché oyo ebombami depuis les temps anciens uta en Dieu batango le na kala Créateur na de Nzambe toutes mokeli choses. oyo akeli biloko biso. Ouvrons le passage bien connu là-dessus des Actes des Apôtres totanga makambo au chapitre 3 ya et misala na lisons bantomo. ici le même mot, la même formulation Jean alobi awa die Minuten depuis les temps anciens. Na Je ne tango parle pas ici ya kala. de cette horloge, azolobela mais mpe depuis 21. na horloge oyo le te commencement. kasi azolobela na uta ebandeli Il faut que le ciel le reçoive. esengeli lola eyamba ye Jusqu'au temps ti kino na ngonga ya kozongisa makambo manso oyo Nzambe asakoli uta kala na bampaka na ye na monoko ya basakoli na ye Il s'agit donc ya de bule choses awa qui ne sont pas seulement mentionnées ezali makambo oyo batangi awa te oyo totangi na koleka kasi qui sont des choses
göttliche Sachen, divine, eza makambo ya à bule l'histoire du salut, oyo qui kangami font partie du na plan lisolo ya de lobiko rédemption. oyo ezali kati na Cela mwango inclut ya également lisiko l'ouverture des sept sceaux, nde la fungwami révélation ya de bakakesa tout ya ce bilembo qui sambo était caché depuis les temps fungwami anciens, na makambo ya mabombami afin uta que kala cela soit révélé oyo en esengeli ces derniers emonisama jours. na mikolo ya suka und wir haben es Et nous l'avons entendu toyoki suffisamment souvent de la bouche na de celui monoko qui a été oyo appelé. babangaki Je pense babiangaki que nous tous qui sommes ici ce soir babanzi ete biso baso sommes toza awa d'accord toza kondima yango toyokani que mpona Dieu koloba parle, ete mais il ne parle pas Nzambe à travers azoloba beaucoup de personnes. Il atalobaka na parle à bato moko travers la boye bouche te qu'il a asololaka na bato nyonso tu te kasi bato oyo aponaka po te baoyo bapanza sango yango zu den Theologen, se référant kommt nicht in à la bouche de celui qui a été appelé. na kotalelaka na monoko na oyo Nous l'avons abiangama souvent entendu, ne vient pas aux théologiens. maso toyokaka ya solo eutaka na batheologien te euti na bakutani na bango ya bakatolike te Délibération na makambo bayokani balobi ke solo nde yango oyo de l'esprit, que la parole de Dieu vient fraîchement du trône ezokowuta na au prophète. kiti na ngwende Et ceux-ci disent na alors, basakoli ainsi parle le boye Seigneur. bango bazoloba Parce que boye Dieu leur a eloba parlé. nkolo po te nzambe alobeli Et bango nous croyons tondimi le message de la fin des temps, de cette ntango wana parole de Dieu, suka est ya révélée liloba par le oyo na nzambe Saint-Esprit, dans efungwami na lequel nzela toutes les molimo choses santo qui ont kati na yango été prédites manso pour oyo cette époque elobama ont été résumées et exposées. oyo tolobi yango mokuse Dans mpe cette batalisi yango prédication, na mateyi ici, oyo comme je viens de le dire, ndenge nauti koloba les choses sont très difficiles makambo à mosusu eza ya comprendre. mpasi ya kososola Mais frère Branham kasi lui-même ndeko branam a ye dit moko à propos des points qu'il ne pouvait transmettre avec une certitude alobaki absolue en ke tant ye que moko mpe révélation. akoki kopesa mpenza Il se, na bopikiliki te lokola il emoniseli se pourrait que ce soit kasi ainsi. ekoki C'est kozala quelque chose ete ezala tout à fait bongo extraordinaire. ezali kama C'est kokabu un homme de Dieu Moto de na cette Nzambe. envergure. ya motindo boye die Gott gar Deux nicht personnes que ndenge Dieu n'a pas appelées sont bato mibale ainsi convaincues d'elles-mêmes. basukisami bamisukisi bango homme de Dieu moko ici, der wirklich qui était vraiment imprégné kasi de l'Esprit de Dieu, qui asukisami la parole du Seigneur est venue ye wana liloba nzambe euti mpa na ye sur les points où il ne pouvait pas dire avec kasi une certitude na absolue. mikonzo oyo akoki Si le koloba moment na était bosukisami te déjà venu, eh, il a laissé la question atikaki ouverte. motuna Cela polele témoigne ye de utali la se ke sincérité, de la azalaki véracité, sembo de l'humilité et na de la mosokebi responsabilité devant Dieu. kati na ye liboso ya Et nzambe je crois na que banzi nous devrions tous biso mpe l'apprécier et le esengeli comprendre. tosepela yango Paul mpe tososola avait le même esprit de Dieu. polo azali na molimo moko Il ya a nzambe dit dans 1 Corinthiens kasi 7, alobi na 1 Corinthiens quand c'était 7 lui qui parlait, ntango il disait, ezalaki ye nde c'est moto moi qui azoloba le dis. alobiki ngai nde moto Et nazoloba alors, il disait une fois, ce n'est Azoloba. pas moi qui le dis. elobi ngai nde moto nalobi te der Herr, Lorsqu'il disait que Dieu le lui avait révélé, il disait, ntango azoloba c'est le Seigneur qui nzambe le dit. moto Et puis il afungolele dit, ce aza n'est pas koloba kolo le moto Seigneur, alobeli mais ngai moi qui le dis. Et ainsi de suite. soki bongo te Les alobi ye nde moto alobi sincères ne le cacheront pas, mais transmettront comme révélation de Dieu, reçu de Dieu, les choses qui leur ont été révélées par Dieu. Et ils laisseront les autres choses ouvertes. ntango Dieu bakobona donnera bofungami la bonne na compréhension nzambe au bon bakotika moment par maloba na bato des choses bakokangama na oyo ya déterminées. nzambe wollen wir es oyo nicht akopesa bango ya solo bobosana Le bobosana message de te la fin des temps ntango ya suka est la dernière parole de sango Dieu. ya suka ezali nde liloba ya suka nzambe reden Est le dernier discours de Dieu. ezali La parole diskulu ya contraignante nzambe de ya Dieu, suka l'absolu pour tous ceux qui veulent yango subsister nde devant Dieu. longa oyo esengeli etelema liboso na nzambe moko te De s'écarter akoki et de komipesa dire nzela je suis d'un autre avis. atangwa na Dieu mosika
mpona makanisi na bato. absolument pas Nzambe l'opinion ou à la mienne. atalelaka makanisi na bato te. Et nous ne devrions pas Biso nous pe intéresser biso à pe tokomi l'opinion pesa pe à celle te des na autres, makanisi na bato te, mais vraiment kasi rechercher solo ce que Dieu toluka a oyo à Nzambe nous dire. aza na oyo akoyebisa biso. Pour cela, il est nécessaire Mpona bongo eza na motuya que nos âmes elimo na soient biso en harmonie ezala na boyokani na Nzambe, soient apportées en harmonie avec Dieu. ememama na bomoko na Nzambe, De nourriture spirituelle. eko kolia Nourriture spirituelle. bilia ya molimo. La révélation. Je lis ici à la page 6 tangi ya notre page référent mentionné. 6. Les passages bibliques sont connus. Passages Ils bibliques. sont tirés de l'épître de Jude, Bazongo na de mokanda na Pierre Yude, 2, verset 4 à 5, de et de Pierre. 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre Les 1, passages verset bibliques qui 3. ont été lus sont connus. Passage Vous biblique pouvez les etangamaki. relire vous-même. bokoki mpe kotanga ngo bino moko. Il est dit ici, Elobami awa venons-en maintenant à ces âmes en tokoma prison. sasa Ces âmes epi qui sont na actuellement en milimo prison. oyo eza na boloko. L'âme de l'homme Milimo oyo eza sasa epi na n'est pas boloko. le corps de l'homme. Elimo na motu ezali nzoto na motu te. Et l'âme porte la Elim. nature de l'esprit. Lolenga nango eza esprit. Quand la nature d'un homme, Tango lolenge na bomutu comme il a dit, Ninga nous lobaki. sommes morts. Biso L'Écriture nous dit clairement tokufi. que nous sommes morts Biso et tokufi. que notre vie Ete bomo na biso est cachée en ebombami Dieu na par Nzambe le Christ. na nzela ya Kristo. Scellé en lui par le Saint-Esprit. etiami kati na ye ndanga na molemo santo. Ici Awa résume deux passages de la Bible. L'un est tiré de Colossiens 3, Passage ya verset Bible. 1 à 4, Moko Colossiens et 3, l'autre d'Éphésiens chapitre mosusu 4, Ephésiens verset 4, 30. verset 30. Dans l'épître aux Colossiens, Mokanda ba Paul dit Colossiens. que notre vie Bomoi na est biso cachée en Dieu ebombami na Nzambe avec le Christ. na Kristo. Et il dit, Alobi quand Christ apparaîtra dans ntango notre Kristo vie, akomonisama alors nous na aussi nous bomoi na biso, apparaîtrons biso avec mpe lui dans tokomonisama la gloire. na ye na nkembo. Et c'est de cela qu'il s'agit. Yango Non nde eza na motuya seulement d'un enseignement oyo keseni na oyo ezali mayele na bato, mais d'une parole puissante de kasi Dieu liloba na nguya na Nzambe qui peut nous transformer oyo dans ekoki notre kobongola biso âme na elimo na et faire biso, de nous des êtres kosala biso bikelamu ya sika nouveaux par la puissance du na sang nguya ya makila et de l'Esprit de Dieu. mpe ya Ainsi, molimo na Nzambe. notre vie Bomoi na biso est cachée en Dieu ebombami na par le Christ. Nzambe na Kristo, etiami Par ndanga le Saint-Esprit. ndanga Il est dit na ensuite, ye na molimo santo. ce n'était pas votre corps. ezalaki nzoto na bino te, Ce n'est pas que votre corps est mort. Ce n'est pas votre esprit qui est mort. ekufi te, eza te C'est molimo la ekufi te, nature de votre esprit. eza lolenge ya molimo na yo, La nature lolenge qui est l'âme. ye yango nde elimo. L'âme, Elimo la nature de lolenge votre âme, ya motema na yo c'est Dieu. ezali Si Nzambe. vous êtes né de nouveau, Soki obotami si sika, votre âme soki n'est pas née elimo de na yo nouveau, ebotami alors sika elle est te, du monde. eza ya mokili. Nous savons que notre Seigneur toyebi ete a dit nkolo na dans biso l'évangile de alobi na Jean, sango au malamu na chapitre Yohane 3, molongo ya misato, Vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und Fleisch Jean 3, verset 6, ce Jean qui 3. est né de la chair est chair, oyo tu ebotami na nzoto eza et la nzoto, chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de mabele Dieu. mpe na Mais makila ce qui est né de ekosangola l'esprit, bokonzi et ya nous likolo croyons te, en la kasi oyo ebotami na molimo ezali molimo, tondimi et nous croyons en la nouvelle naissance tondimi produite na par l'esprit. botama na Naître de sika nouveau oyo par la esalami na parole et molimo, l'esprit de Dieu. botama sika Alors, à ce na moment-là, liloba na seulement Nzambe. que notre âme est Ndeti changée ndelelo wana et transformée elimu na par la biso nouvelle vie ebongwani qui entre na en bomoi na nous. sika oyo ezokɔta kati na biso. Ici, ndeko ce branham n'est alobi pas votre corps qui est eza mort, et nzoto ce na n'est bino pas nde votre ekufa esprit te, qui est mort, eza molimo na te nde ekufi, c'est la nature de votre eza esprit qui est morte. lolenge na molimo La na yo, nature qui est l'âme. ezali elenge na elimu na yo nde ame na yo.
n'arrivons au point. Ce qui est encore visible sur terre n'est pas encore changé, transformé. Mais ce qui est dans notre âme doit avoir changé déjà maintenant. Transformé. Je l'ai toujours dit. Ça c'est ipinaloba kango mingi mingi. Soki elimu na biso ebongwanite tokozela na punda le changement de notre corps. Bongwana ya nzoto na biso. Nous savons Toyebi banso la transformation, le changement de ceux qui sont en Christ aura lieu. Salama. 1 Corinthiens 15. Que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15 et Thessaloniciens chapitre 4. Que nous serons changés. Amen. 1 Thessaloniciens 4 verset 17. Le changement, la transformation ne peut avoir lieu que si la transformation, le changement de l'âme a lieu. Je pense que grâce à la proclamation la plus puissante de tous les temps que Dieu nous a donnée, à travers la révélation prophétique de la parole, Dieu devrait réussir à créer en toi et en moi une nouvelle nature par sa grâce, un changement, une transformation dans ta vie et dans la mienne, afin que nous puissions vraiment dire les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17. Et lorsque Paul dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Un renouvellement, une transformation doit se produire. Esengele salama déjà produite dans ta vie et dans la mienne par la nouvelle naissance. salami na mbotama na sika kati na yo pe kati na ngai onyonso tezobanda esengele esila. Pourquoi il n'y a une seule possibilité pour que vous ayez la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais commencé. Mais votre vie a commencé lorsque vous êtes né. Ça, c'est notre vie terrestre qui a commencé. Mais la vie spirituelle que nous avons reçue de Dieu n'a jamais commencé et finira jamais. C'est la vie éternelle. Et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Il est également dit, Amen. Dès le début, Dieu savait comment serait l'homme. Il créa la terre et fit apparaître toutes sortes d'animaux, du plus petit au plus grand, le plus grand être vivant qui apparaît. Lorsque l'homme a été créé, c'est d'abord un être spirituel, un être esprit. Car Dieu est esprit. Il est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Jean 4, verset 24. Ta parole est la vérité. Jean 17, nous l'adorons en esprit et dans la vérité. Il est un être esprit. Azali ekelamu ya molimu lolenge neze ya molimu tous dans sa création originelle à l'image de Dieu Adamu akelamaki na elilingi na nzambe le corps spirituel na kati ya nzoto na molimu que nous l'aurons après tokozwa yango le changement de notre ntango tozwa mbongo na nzoto avant de venir dans la chair. asalaka oyo azalaka nango liboso ete ayawa na nzoto dans sa nature toliki moto akweyaki na lolenge na ya c'est pourquoi le Seigneur a dû descendre de son corps spirituel et prendre azwi tiki nzoto na molimu azwi nzoto na bomutu azwi nzoto ya biso mpe makila na biso po te akufa mpo na biso po te biso tosikolama. Amen. Mais il n'y avait personne
pour cultiver le sol. kasi Alors Dieu forma asalaki l'homme moto moko à te partir de la azalaki poussière mpona kocultive de mabele la terre. bonzambe asali moto na Voyons ici mabele exactement ce que dit les Saintes Écritures. tala Ce que makomi dit nini les Saintes ezoloba Écritures dans Genèse 1 Dans Genèse et 1. dans Genèse 2. na Genèse 2 Il n'y a pas de contradiction, il n'y a kotelemela na eza pas non te plus de récit de la création, il est simplement ezali resi mibale ekelamu te montré et établi. awa atiami La première création était ekelamu na yambo un corps spirituel et dans ezalaki le nzoto na molimo second, ce qui kasi ya était mibale spirituel, ce qui ezalaki était esprit a été oyo placé dans ezalaki cet ya molimo etiamaki corps physique. na nzoto oyo Frère Branham dit ici Tozana. quelque chose ndeko branama azoloba biloko mo awa lié à de l'humour, ekangami mais aussi isiami une vérité que tout lokolo le moko monde koseka peut moke très bien comprendre. kasi Nous pensons que nous Azolo sommes Babo. quelque chose. tobanzi boye Mais pensez à ce que nous sommes tobanza oyo toza debout. Rien de totelemi plus. eloko moko eza te Tu es poussière, Pomba te oza tu putulu deviendras poussière. okokoma bobele putulu 19. Alors, si vous voyez quelqu'un dans la rue qui Soko se moni moto prend na pour nzela quelqu'un, amimoni lokola moto moko boye vous avez quelqu'un qui a un peu d'éducation, etc. boyebi moto Il résume aza na tout cela et dit malakisi ce n'est akoki qu'un tas de poussière ezali lokola moto na mabele et il y retournera. akozonga Au fond, vous n'êtes donc rien de très spécial. kutu oza na eloko moko ya motu ya pete eza bongo Voilà tala où vous en êtes. bipa Mais yoza l'âme en vous, kasi c'est elimo kati na l'âme bino sur laquelle Dieu yango wana nde agit. nzambe aza kosalela mosala L'homme extérieur, moto ya et libanda ce que nous disons lors nde des tozoloba funérailles, ntango ya bokondi ce qui est de la terre retourne à la terre. oyo ya mabele ezozonga na mabele Les Écritures disent Genèse 3:19 un souffla dans bible elobi nzambe un afulaki souffla dans les narines de l'homme, un souffle de vie. na Et zolo na ye apesi ye une âme bomoi vivante, pas un corps vivant, pas un esprit vivant, akoma mais une nzoto âme ya vivante. bomoi Et te nous mais remarquons akomi que frère elimo na Branham met bomoi ici l'accent sur l'âme de l'homme tomoni ndeko brana azobeta sete likolo na elimo na moto est dans l'âme pamba te et dans le sang. bomoi eza na kati na elimo Donc, na c'est makila l'âme en vous, l'âme elimo sur kati na laquelle bino Dieu agit. yango likolo nango nde Si nzambe aza on kosala vient mosala à faire en sorte aza kosala la mete nature de l'esprit lolenge na molimo s'harmonise avec ekokana lui. na ye Alors, cette nature, lolenge la wana nature du monde lolenge ya bomutu meurt. ekufi Et l'amour pour le monde aussi meurt. Les mpona choses du monde mokili mpe sont ekufi mortes. Alors, bolingo mpe mpona biloko ya mokili si mpe vous aimez ekufi le monde, soki bolingi qui mokili est dans le na monde, moto oyo kani aza na mokili l'amour de Dieu bolingo na n'est pas nzambe eza kati na ye te 1 Jean 2,15. 1 Jean 2:15 Et nous savons, biso toyebi comme notre Seigneur bandeko l'a dit, lokola nkolo na biso olobaki nul ne peut servir deux maîtres, moko okoka kosalela bametre mibale te soit l'un, soit ozwa ata soki bongo te ozwi ata oyo il y uye a des mosusu gens sur kasi cette bato terre bazali awa na mokili qui sont destinés au royaume de Dieu. bakanaki mpo Ils bakota na sont bokonzi na destinés nzambe à entendre, à écouter la parole de Dieu. bongisi bango mpona koyoka liloba na nzambe mpe na kondima de sango na yesu qui kristo sont destinés bakanami à bazala bongo recevoir le mpona pardon, koyamba à bolembisi naître de nouveau ya kobotama sika à une espérance vivante, na kozalaki na elike na bomoi remplie du Saint-Esprit batondisami na et de molimo santo l'amour mpe na bolingo de Dieu. ya nzambe Il est également dit ici, citation, un homme elobami doit naître de nouveau. moto esengeli abotama sika Et cette nature doit mourir. lolenge na bongo to esengeli Alors, ekufa la nature de Dieu entre en vous, lolenge na bonzambe ekoti kati na yo en vous. ezobika kati na yo Est le seul Nzambe qui n'a jamais commencé ezali oyo moko et qui n'aura oyo jamais nano de faim, abanda qui ne te peut avoir de faim. nano mpe asuka Très te facile à comprendre. kasi pete na kososola Notre vieil homme, mobo moto na biso akala ce que nous sommes oyo réellement, tozali solo doit mourir esengeli ekufa afin que Dieu po te nzambe mettre en nous une vie atia kati na biso nouvelle, bomoi na vie sika éternelle. oyo ezali ya seko na seko
Et pour cela, nous écoutons sa parole. C'est pour cette raison que nous écoutons sa parole. Pas pour pouvoir dire plus tard, oui, c'était une prédication ou une remarque. La parole de Dieu doit commencer à produire, à opérer des choses, à savoir à quoi elle a été destinée. Elle ne peut pas revenir à vide. Elle ne peut pas revenir sans effet. Et le message de la fin des temps, tout ce que tu as dit, sans effet, elle apportera, la parole de Dieu apportera. Ceux qui seront entendre, à croire, à accepter, ils seront alors apportés dans l'enlèvement. C'est-à-dire la parole qui est descendue du ciel. À notre époque, c'est par elle que nous serons enlevés. Après qu'elle ait opéré en nous les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Elle ne peut pas sans nous faire le travail de Dieu. Elle est sortie. Elle doit nous emmener. Et nous enlever ce jour-là, car nous ne ferons qu'un avec la parole. Nous deviendrons comme une épouse, une personne qui ne se trouve plus en dehors du royaume de Dieu. Il vous a rendu participants. A pris cet esprit et les a réunis. Dieu s'est reflété en devenant homme en Jésus-Christ. Dieu était en Christ. Habitait en lui. Réconciliait le monde avec lui-même. Grâce à cet homme parfait, chacun d'entre nous est parfait qui croyons en Dieu et acceptons cela, parvenons à la perfection en lui. C'est un message joyeux. Citation. Chacun d'entre nous est très parfait, a atteint la perfection en lui. Et si nous pensons à Hébreux 10, verset 14, il dit là que par une seule offrande, il a rendu parfait toujours ceux qui sont sanctifiés. Ou alors les a déjà conduits à la perfection. Maintenant sanctifiés. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, je l'ai vraiment déjà dit, il y a des croyants et j'en ai déjà été témoin plusieurs fois sur leur lit de mort. Ils sont croyants depuis des dizaines d'années et ils travaillent à leur salut et sur toute leur vie. La mort approche. Ils disent, j'ai peur de mourir. Et c'est une chose très triste. Je crois que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons en son nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été donné aux hommes pour leur salut et leur rédemption. Et cette certitude dépasse le lit de mort, dépasse l'enfer et dépasse tout et aboutit à la gloire de Dieu. Comme nous l'avons lu, nous avons reçu la vie éternelle qui n'a jamais commencé et ne peut jamais avoir de fin. Nous avons la certitude dans notre cœur. Et plus loin,
Nous avons donc été baptisés en son biso nom tobatisama na kombo na ye seinem Tod afin d'être conforme à sa mort, po te tokokana na liwa na ye participer à sa pe résurrection, tokokana mpe na lisekwa na afin ye de sortir po en te son nom, tobima na kombo na afin ye de ressusciter et de Peut-être témoigner au monde que totatola nous avons na reçu mokili mobimba une ete nouvelle vie tozwi bomoi na sika et que le vieil homme ete bomoto na est kala mort. ekufa Nous avons enterré amen tokundi la première nature. bololenge na bomoto ya kala Nous pouvons également lire dans Romains 6 tozotanga na romain 6 ici que nous avons été ensevelis avec Christ Zingamena par Christ. le baptême na libatis afin de marcher désormais Po te avec totambola lui, sasa en hivi lui et par lui dans une vie na nouvelle. bomoyo ya Romains 6, sika verset 4. Je crois que Dieu nandimi est en train d'accomplir nzambe aza kati na kosala kati na une biso œuvre de rédemption aussi mosala na profonde liseki qu'il ya l'avait prévu modindo mpenza lorsque oyo notre Seigneur et alakaki Sauveur est biso mort ntango sur nkolo na la biso croix à mobikisi na biso akufaki na ekulusu na golgota une rédemption lisikoli à laquelle toi et moi n'avons oyo pas yango besoin de contribuer, biso toza na ntina te tokontribue mais que Kasi. nous vivons, expérimentons, Kasi qui se tobika. manifeste en nous, etalisama qui peut kati na devenir biso visible en ekoki toi komonisama et polele en moi. kati na mpe Et kati na ensuite ngai dit, citation, la première nature a disparu. lolenge na bomoto akale Nous elimwe avons maintenant sa awa nature. toza Il na a lolenge pris en nous. ya solo Et nous ne faisons pas afandi kati notre na biso volonté, mais la tokosalaka sienne. volonté na biso te Nous kasi ne ya ye pensons pas nos pensées. tokokalisa na makalisi na biso te Die Gesinnung, die in Jesus Christus La disposition d'esprit qui pense, ezali la disposition d'esprit lolenge qui molimo qui eza était en Christ, oyo ezalaki kati na est en kristo chaque croyant. ezalaki kati na mondimi nyonso posa moko Il faut s'arrêter ici que l'on veuille totelema nano awa que l'on veuille olinga ou non. olinga te Le paragraphe n'est pas terminé. Il faut paragraphe s'arrêter mpe ici. Une esuki déclaration, une explication. La disposition d'esprit qui était en Jésus-Christ. te bozali na molimo oyo Les eza kati na sentiments qui étaient en yesu kristo Jésus-Christ posa eza sont kati na en chaque croyant. ezali na Nous pouvons mondimi également nyonso nous amen référer à la lettre aux Colossiens et Paul polo alobeli mokanda bakolosien dans Philippiens 2, verset 5. Philippiens Que 2. cette disposition d'esprit, que ces sentiments lolenge ya tels qu'ils posa étaient en oyo Jésus-Christ, ndenge ezalaki na kati na yesu kristo les mêmes efanda na pensées. Et bino ici, banso il est dit likanisi moko à boyo toi eza et à awa moi que la disposition d'esprit, lolenge les ya mêmes molimo pensées, les mêmes sentiments qui likanisi étaient moko en Jésus-Christ na baposa oyo ezali kati na yesu est en kristo chaque croyant ezala na qui est mondimi donc encore nyonso croyant. nani yango aza mondimi Suis-je vraiment, sommes-nous vraiment des croyants? Est-ce que Si solo la toza nature de bandimi? Jésus-Christ, si sa nature, Soki lolenge ses na ye, sentiments, son posa esprit, na ye, si sa vie, sa bomoi na nature, ye, son esprit, si tout ce qu'il nyonso oyo ya ye est habite dans ton cœur soki et dans ezali le mien, kati na et si motema na ngai a mpe été motema na yo renouvelé et a reçu une nouvelle vie wana tozwi divine, bomoi na sika ya bule les sentiments de Jésus-Christ habitent Posa Yesu en Kristo chaque croyant. esengeli efanda C'est na présenté mondimi ici comme nyonso un fait, non pas comme une question, mais comme un fait. Maintenant, awa eza likambo ya soyons motuna honnêtes. te eza Plutôt, likambo soyons oyo honnêtes. esalami Croyons-nous tozala basembo tout notre cœur à la Tondima. parole de Dieu, malgré Mobimba tous na les biso. échecs et malgré tout Na ce qui liloba na va Nzambe. t'arriver ou Atako m'arriver. makambo ebele Voulons-nous eyeli oser biso. dans la foi donner raison à Dieu biso et dire, na kati na Seigneur, ce que kondima tu as dit reste topesa éternellement nzambe vrai. raison Et nous na nous koyebisa appuyons ete sur ta nkolo parole et te oyo prions olobi réalise ezali ya ta solo parole dans notre vie. Das ist der Glaube, Ça, c'est la foi der Gott qui wana prend Dieu au mot. oyo ezali kondima ezozwa nzambe na maloba na in ye den Fußstapfen Et alors, nous suivons les traces d'Abraham, boyo qui ne tokolanda regardait pas le visible, lilembo ya abraham mais oyo aza kotala l'invisible, oyo comme emonisamaka s'il le voyait. te kasi aza kotala oyo emonisamaka te Et cette promesse Liloba na ye na ka. l'a soutenu, l'a porté. asimbaki yango Sommes-nous sans promesse? Non. Toza na- Nous toza- sommes toza- tozangi les bilaka. enfants de la promesse divine. bono te toza na Croyons aux bilaka. promesses de Dieu. tozali bana na pour cette bilaka époque. tozondima bilaka na nzambe mpo na C'est ntango la na biso dernière parole de Dieu, le dernier discours de Dieu. diskuru ya Cette suka na phrase m'a nzambe beaucoup touché hier, phrase oyo ce matin. esimbaki ngai elobi na ntongo na lelo
le dernier discours définitif de Dieu, la dernière parole définitive de Dieu. Et ce qui importe maintenant, c'est de croire de tout notre cœur. Regardons nous-mêmes tosala lokola Marie nazali mosali na Nzambe esalemela ngai kolandisa liloba na yo. Amen. Ndenge olobi yango. Amen. yango ekoya soki tondimi na liloba na elaka tokotatola yango na kondima esalemela biso kolandisa kondima ndenge olobi yango. Amen. Nguya yawe likolo ekozinga biso bongo okubota kati na biso. Amen. Wana nde lolenge ya Nzambe bomo ya Kristo kati na yo mpe kati na ngai. Alobi na nsima kuna elimu ezali nde yango nde tozolobe na banzi sika elimu eza kati na biso na bomutu na biso ntango tozokanisa makambo ezoleka na ebele tozotuna mpona nini bikelamu oyo mpona nini mituna yango tozotuna mpe bato kasi soki toza bakretien tokomona ete nsima na mangonga moko à notre bien. C'est aussi une chose qui ne passe pas inaperçue. Vous aussi, nous pourquoi cela a-t-il dû arriver? Pourquoi est-ce ainsi? De pourquoi, et c'est ici que le passage de Romains 8, verset 28, nous connaissons tous très bien. Toyebi biso malamu nyonso etambolaka biso tozomituna mponi makambo eyeli ngai mponi nini boye tozomituna tuna mituna wana bongo kasi na sanse na mituna nyonso twana eza ya nini bamosusu bazoyanola ezali liyano te toza na moposa toza posa nde na eyano kute pa Nzambe eyano kute pa Nzambe Romains 8:28 manso zo kotambola na bawe balingi Nzambe. Derrière cela se cache, il est encore écrit, à savoir ceux qui ont été appelés selon son dessein. Et cela ne s'arrête pas non plus là. Cela continue. Et ceux qu'il a appelés, il a justifié. Et ceux qu'il a justifié, il a sanctifié. Romains 8 ne s'arrête pas à un verset. Ne s'arrête qu'au dernier verset. Cela, si nous croyons en la révélation de Dieu, nous avons reçu l'appel divin, alors l'enfer devrait être sens dessus dessous. Dieu accomplit un sens et un but qui nous sont peut-être encore cachés pour nous. Mais regardons en arrière et disons, Seigneur, comme tu as été miséricordieux, tu as tout bien fait. Que ton nom soit loué et glorifié. La parole de Dieu doit toujours avoir raison. Nous devons prendre l'habitude. Et je me dis à moi-même, je pense sincèrement en premier lieu et avec tout le sérieux. Je dois apprendre à parler le langage de Dieu dans la foi et à ne pas parler le langage humain dans l'incrédulité. Nous devons parler le langage de Dieu, le langage de la foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. C'est pourquoi je parle. C'est parfois très difficile à dire. Dans les épreuves, ce n'est pas aussi facile. Mais il n'en reste pas moins que Dieu est fidèle.
ya kokokisa mwangu na ye na ngolu na ye. Il est dit ici plus loin, elobami ya mosika vous l'avez déjà vécu. bosili Tous kobika les chrétiens l'ont vécu. bakristo nyonso babiki Pourquoi nous yango l'avons fait? tozotuna mpo na On nini peut se tosali poser yango 1000 fois la question. tomipesa kama na mituna réponse à ces nani akopesa 1000 biso réponse na ba 1000 questions et de ne pas poser la question. malamu Mais de dire totuna ta au mituna te Seigneur, o nkolo c'est toute chose. oyebi makambo manso C'est que oyebi je t'aime. oyebi ke ngai nalingi yo Puis j'ai pensé à Pierre. na lelo nakanisaki na Jean 21, Petro verset 17. Jean Je crois que c'était Verset Pierre, 17, oui. Je veux 27. dire, c'est lui qui a dit au Seigneur, Yem tolobaki na Matthieu nkolo 8, je ne suis pas digne que tu nakoki entres te sous mon toit. kokota na ndako na ngai Où était-ce quelqu'un d'autre? Quoi qu'il en soit, Wana, dans ekozala notre moto cœur, nous mosusu. sommes convaincus et Kasi, nous invitons na le mitema Seigneur. na biso Mais en nous tosukisami regardant, teke tobeleli nkolo nous dirions Seigneur, il na est impossible kotalaka que tu biso so tomitali tokoloba ete nkolo ekosimba te oyo na ndako na ngai ndenge tozoloba na bilubebu na biso ezali malamu aya tozosenga Nous aimerions du plus profond de notre cœur qu'il tolingi puisse venir ete et na motema na biso mobimba car il sait que nous akokoya sommes des créatures pamba fragiles. te toyebi bikelemo ya Pas pete nous aider nous-mêmes. C'est tokoki pourquoi komisunga biso moko dépendons te de son aide. nde ntina ngo toza na posa ya lisungi na ye yango alobi oyo abikisami abikisami Mais pour l'éternité. mpo na seko na Beaucoup seko de gens bebele na bato croient qu'ils sont sauvés aujourd'hui, mais perdus demain. Et on ne sait bandimi jamais te babikisami quand ils lelo lobi sont perdus. babungi te Nous devons comprendre que Dieu esengeli ne nous a tososola pas sauvés nzambe aujourd'hui pour nous abikisi faire biso kaka lelo te mpo abungisa biso depuis la fondation du monde. kasi uta kelamu na mokili amema abongisa biso mpo na lobiko na bamaloba na kitoko tozwi bomo na seko na kondima na yesu kristo Par grâce. wana na ngolu amen. Il est également dit, ici citation, lorsque j'ai commencé à lire la Bible, je me suis parfois demandé nabandaki kotanga pourquoi bibli Dieu a-t-il permis à na Abraham mituni mpo na nini nzambe apesi nzela na abraham n'était moto pas monene wa nzambe sa femme. mpo na koloba ete sara azalaki mwasi na Se ye te tenir là, Mpo na nini? un mensonge Abraham et kuku faire les telema wana choses mpo na koloba qu'il lokuta a faites. Wieso gestattete er? Pourquoi a-t-il permis à Abraham de Mpo na quitter nini? la terre promise Apesi nzela na Abraham. alors qu'il lui avait dit de ne pas alonga la mabele na elaka zuka nde ye nde moto ayebisa ete alonga na mabele na la elaka terre te promise est retombée. nyonso to oyo euti na mabele na elaka Dieu te leur a ordonné et ezokweya promis de rester dans sa pamba nzambe apesi ye mandingisa afanda na mabele wana mais kasi ils l'ont quitté. balongwaki kuna Il poursuit ici avec Abraham. alobi na abraham Tous le lire vous-même. okotanga Et bino nous ne devons pas seulement nous arrêter, ou ne pas nous arrêter à ce qui est Sondern wir wissen, écrit quelque part. to biso tokotelema kaka te na oyo ekomami esika songolo biso moko mpe tokoki komitelemela likolo na biso to mpe likolo na bato mosusu te Un arrêt est un arrêt et nous ne Kotelema, pouvons eza absolument pas kotelema. en avoir besoin. Biso, Un chemin toza na est fait posa pour nango te. être parcouru et Dieu nous a mis sur un chemin nouveau. nzambe atie biso na nzela ya sika Et c'est sur ce chemin que nous voulons. ezali na nzela wana biso tolingi tokoba tolingi nde totambola na kondima Mais si cela n'avait pas été le cas, soki yango nous ezalaki ne bongo saurions te pas ce qu'est la mbele grâce. toyebi te nini nango babengi Je ngolu voudrais amen libérément passer sur les explications Nalingi suivantes et continuer à lire ici koleka à la page 17. Seite. 17. page 17 Citation. Die Gnade Par la grâce de Dieu, na ngolu na habe nzambe ich in Vision j'ai vu les deux endroits namoni dans des visions. bisika Je mibale ne dis na pas vision cela pour blasphémer. nazoloba yango te mpo na Blasphémer. kotuka Et si c'est faux, que soki Dieu eza nous mabe nzambe alimbisa Je ngai crois que Nandimi. j'ai été dans ces deux endroits. nakendeki bisika oyo J'ai mibale vu les racheter et les bénis, et que j'ai aussi epai vu les perdus basikolami et où bapambolami ils se trouvent. mpe namonaki babungi bipai Je me baza tiens ici aujourd'hui. nde ti yango natelemi awa En lelo tant que votre frère, pour vous mettre en lokola garde ndeko na bino contre le chemin qui mpo na mène kobikisa vers le bino bas. Ne na prenez nzela oyo jamais ezomema ce chemin. liwa bozwa nzela wana te Vous savez, j'ai maintenant ces deux
expériences. bomoni nazala mabika o mibale Son enfance, il faut le dire, a tous les deux na bomwana na ye transpercé par son ami dont le moninga na ye fusil s'est abetaki déclenché. munduki Et il ne s'est, pour ainsi dire, presque pas réveillé après l'anesthésie et il a vu les deux endroits. amonaki Il a bisika vu mibale le lieu des perdus amonaki esika ya et il l'a babungi décrit. Et tout le monde connaît la bato vision nyonso ou bayebi vision l'expérience mpona libiki wana derrière le rideau du temps. na rideau ya ntango Cet homme moto a oyo dû voir les deux endroits amoni bisika mibale pour pouvoir dire aux gens mpona koyebisa avec bato conviction, non seulement par na des bosukisami paroles, mais aussi à partir de sa propre na maloba expérience. te kasi kolandisa ya libiki na ye Mais en garde akebisi contre le biso chemin qui mène na vers nzela le bas. oyo kizomema na Donc, se Seigneur l'a dit dans l'évangile alobi selon yango Matthieu na évangile chapitre 7. na Matthieu 7 Chapitre 7, versets 13 et 14, Matthieu la porte 7, est étroite 14. et le chemin qui mène à la vie nzela oyo moke yango nde ezomema na bomoi est difficile et peu nombreux sont passe. ceux qui le trouvent. La porte Kasi est large ebele et le nde chemin baoyo qui mène bazokomona à la ye perdition est facile kasi et nombreux sont porte oyo ceux qui le monene trouvent. ebele nde Le bazozwa chemin mène vers nzela le bas, il mène à la yango perdition. ezomema na se ezomema na kobunga Vous avez tout ce pourquoi vous vivez ce chemin béni Bozana nyonso. qui mène vers le haut. oyo Là où les rachetés na nzela oyo jouissent de la paix, ils ne peuvent plus pécher ni être affligés. epai wapi De telles choses n'existent plus. bakoki koyoka pasi te Et ils kuna sont pasi eza te na nzela ya moke J'ai bazali vu ces parfait deux endroits. namoni bisika oyo mibale Je suis conscient de l'énorme portée de cette déclaration. na Mais Dieu Yebi. est mon juge. nzambe azali Je crois juge avec na ngai révérence, ntango nayebisa bino avec makambo crainte, oyo avec respect, avoir nayebisa bino vu makambo ces oyo deux endroits. na limiena namoni bisika oyo mibale na ndimi yango Que personne n'entre dans le domaine des perdus. moko ta kota esika ya Des babungi perdus. Même si vous étiez là, ata yo ozalaki wana transpercé par des fils électriques, baleki yo na tirés autant basinga que ya possible, courant ce ne serait pas comparable à la torture diabolique ekokokana qui te règne dans cet endroit. na minyokolo ya zabulu oyo ezali na esika wana Humain, la compréhension humaine ne bomutu peut absolument pas comprendre ce ekoki qu'est le kososola domaine des perdus. oyo esika ya babungi te ekoki kososola moto Il n'y a aucun moyen. lolenge mosusu eza te Il n'y a pas non plus de moyen d'expliquer moyen ya ce qu'il kolimbola en est dans le makambo oyo domaine oyo des esika bienheureux, ya des béatifiés. baoyo C'est tellement bapambolami merveilleux, c'est tellement eza glorieux. kitoko L'un moko est si terrible moyen kolimbola et yango l'autre elenge nango eza est te si merveilleux. kitoko L'un est le pire, moko l'autre est le eza ya mabe tu mosusu eza kitoko koleka une parole qui doit toucher le cœur de chaque tala être humain. liloba oyo ekoki kosimba moto nyonso Faut-il que quelqu'un revienne d'entre les morts? soki moto awuti na bawe Dire comment c'est là-bas ou mpona là-bas? kolobela biso kuna eza ndenge Il nini est écrit, notre Seigneur l'a dit dans Luc 16, verset kolo 31. alobi yango na Luc Il 16 faut Abraham et les prophètes qui les écoutent. baza kuna na basakoli bayoka bango soki bayoki bango te bakoyoka lisusu te soki moto oyo asekwe na bawe mpona kolobela bango maloba moko wana Qui nani peut entendre? akokoyoka L'homme moto à qui Dieu oyo ouvre le cœur. nzambe amobele oyo nzambe akofongola motema na ye L'évangile. ye nde akoyoka sango malamu bamingi bazokoyoka na matoyi na bango ya mokili À la fois dans kasi leur âme, bazokangama ne se te laisse na pas kondima toucher au plus profond bazomitika de te liloba de esimba bango na mitema mingimingi batambolaka mopanzi Dieu nzambe fait à tous azosala la ete grande offre qu'il puisse faire. azosala Et il ngondu nous dit à toi et à moi, azoyebisa à nous biso tous, ngai na yo biso l'œuvre de banso rédemption mosala ya liseko s'est accomplie à ekokisami Golgotha. na golgota amen Personne n'a besoin de moko descendre te
aza na posa ete akita na esika ya mabe. Lobiko ezali, lisikolo ezali, ngolu ezali, lobiko ezali na kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Amen. Balobaki nini na moto wa bozwi lobela moto atiyebisa bango baye na esika ya pasi te. Luc 16:28. a préparé Zambe abongisi esika na mpona kembo. C'est là que nous avons notre place. Kuna nde tozana esika na biso, kuna nde tokanamiki mpe tokende. Mobikisi na biso alobi nake kobongisa esika mpe na kozonga kozwa bino tokende na bino elongo. Ndeko mbali mpe mwasi balingami baninga eza te ke mpo ozala mpo basambelaka, eza te mpo koyoka liloba na Nzambe. Tosenga elongo na Nzambe apesi biso ngolu na ye na lolenge ya motuya. Que tout puisse devenir nouveau. Nyonso ekoma sika. Que notre vie bomoi na biso soit saisie par Dieu. esimbama na Nzambe, Notre âme elimu na biso imprégnée de sa puissance. ekota na nguya na ye. Amen. Accéder à une nouvelle vie par la grâce de tokota na Dieu. bomoi na sika na ngolu na Nzambe. De lire encore ceci, Botika ngai natanga na car cela oyo fait partie du sujet. pamba te yango nde ya mokunzi À motuya. tous ceux qui m'écoutent, Baoyo baso baza koyoka ngai je vieillis. nakomi Et je kopoma ne sais mpaka pas combien de temps nayebi te ngonga il boni me reste. etikali mpo na ngai. Je vais bientôt avoir 55 kala ans. mingi te nakozwa 57 ans Je ne sais pas. nayebi te Mais selon la nature, lolenge na bomu je n'ai peut-être plus que quelques années naza à kaka vivre. bala mbula moke ya kobika nayebi te. Cette bande Libanda audio oyo finira. ekosuka na maboko ya nani nayebi mpai nini ekokende te. Tous ceux qui sont Kasi ici, baoyo banso tous baza ceux awa qui écouteront cette banso bande baoyo audio, bakoyoka babanda pour oyo qu'elle aille ne bipai descendre nyonso ekokozala jamais dans le royaume des perdus. bakende Vous ne ata mokolo pouvez moko pas te na esika ya imaginer babungi. à quel point l'enfer est bokoki terrible. kokanisa te ndenge nini lifelongo ezali N'oubliez jamais ata kozosala nini comment c'est kobosana là-bas te dans le royaume kuna des bénis. bokende bakanisa bokonzi oyo ya Nzambe ya bapambola. nalingi koloba na Paul Ce que l'œil n'a pas vu, oyo ce que liso l'oreille n'a pas emoni entendu. te oyo litoyi eyoki te Monter au cœur de oyo l'homme. emati na Dieu motema a na moto. préparé Nzambe pour abongisaki ceux yango qui l'aiment. mpo na baoyo alingi. Amen. Arrêtez-vous. Botelema Mettez sur pause lorsque vous écoutez cette ntango yo oyoka banda oyo kanga et pareil répentez-vous. lela Si vous n'êtes pas encore sauvé, soki nano obikisami te mettez-vous en règle, en ordre. mitiaka na avec Dieu. alima na Nzambe. Je dis cela à partir de l'expérience directe. nazoloba yango mpo na libiki oyo nga nazwi Je le crois de ndenge na ndimi yango na motema na nga mobimba. Nous ressentons le sérieux de cette parole. tozoka maloba na ye Maîtrisions tous la langue nakolinga anglaise ete biso nyonso afin de pouvoir toyeba entendre le son monokono ya kianglais mpo toyoka elobeli na ye na mongongo ndenge ezokita ezomata. lorsque l'on lit. Tant On que ne tozotanga, peut pas toujours se mettre à la tokoki place komitia de celui na esika qui a parlé. na moto oyo alobi te. Mais ceux qui ont réellement Baoyo, entendu bayoki, cette prédication savent matei bayebi avec quelle sincérité, bosembo nini eza quelle kati na yango, profondeur et quel modindo nini dévouement tokomipesa ndenge nini eza na kati ya matei wana, prononcé ndenge nini elobamaki afin de montrer mpona kotalisa aux gens le chemin du salut. nzela Il na leur dit lobiko qu'ils ne doivent pas sombrer mpona dans la koyebisa bango perdition. kile On dit parfois bakende na libunga te qu'il faut effrayer les gens lorsqu'on parle tolobi de na ces kobangisa choses. bato te ntango tozoloba makambo ya boye te, Il ne faut effrayer personne. kobangisa mpe Il faut moto faire te, peur à personne. La peur viendra kobangisa moto d'elle-même, te, ainsi que la kobanga douleur et ekoya la yango détresse. moko.
pe na Mais pasi je vous le dis, ya tous ceux mawa qui l'ont entendu banso seront bayoki reconnaissants dans la gloire bakososola que quelqu'un ait pris la moto parole azwaki liloba et qu'ils ont été interpellés, pe balobelaki bango na mitema na bango avertis, exhortés, bakebisaki qu'ils bango aient été avertis balendisaki que bango l'évangile de Jésus-Christ ete leur sango est malamu na apporté. yesu kristo Et si rien ememelaka ne bango se passe ce soir, nous oyo n'avons wana pas encore ezolekana na abordé poko le oyo sujet lelo de ce tozwi nanu mokonzo cela viendra ya plus tard. liteyi oyo kasi ekoya nsima À mon avis, Pour les Nangai, choses que nous avons examinées jusqu'à présent makambo sont de totali la ti plus sasa haute yebi importance. ezali ya motu ya koleka botala Branham dit, citation de Branham Paul alobi, aujourd'hui, nalobi du lelo, sujet, les âmes en prison. na mokonzi oyo Nous en sommes déjà à la page elimo 18. milimo eza na Et il kati n'est pas encore arrivé toza aux nanu na âmes en page prison. 18 tokomi nanu na mokonzi De yango vous te et de moi et de nous, et nous proclame la parole du Seigneur, l'évangile, la grâce, le salut, la guérison et la vie éternelle. sango malamu Et il nous dit, bomoi na se écoutez, balobi j'étais boyoka là-bas, j'ai nazalaki vu, kuna j'étais là-bas en bas, j'ai vu, namonaki kuna na se j'étais témoin de la souffrance. nazalaki Tu m'as naza fait nzeneneke remonter ya pour pasi vous nzambe atalisinga mpo na bino avertir à ne pas vous po te rendre bokende kuna en te ce lieu. bokende na esika wana te Prenons cela à cœur. tozwa ngo na motema na biso Remercions le Seigneur tozongisa matondi na nkolo so viel Gnade mit uns hat. de nous accorder tant de grâce et po te d'amour apesa biso ngolu na utilise bolingo sans cesse pour nous attirer à lui. alobela biso ntango biso Dit po te déjà le abende passage biso de l'Ancien epai na Testament, ye Isaïe 43, verset 1. Ésaïe C'est par 43. amour que je t'ai attiré, ezali na bolingo nde nabengi yo je epai na t'ai ngai appelé nabengi yo par ton nom, na nkombo na tu yo es à moi. ozali oyo ya Nous ngai sommes amen la propriété du Seigneur. tozali libombami Il en ya a nkolo payé le prix sur la afuteli croix biso à talo na ekolo su na golgota Il n'y a plus aucune possibilité lolenge de mosusu ezali négociation te avec l'ennemi à propos de toi. kosololaka na monguna mpo na ntina na yo na n'est ngai pas venu pour négocier avec aye l'ennemi. mpo te na negosie na monguna te aye mpo na kobotola biso amen yo na ngai na liwa mpe na libungi Pardonner. mpo na limbisa biso amen mpo apesa biso bomoi na seko Croyons tondimi en la victoire na de notre elonga Seigneur ya nkolo na qui biso s'est accompli sur la croix à oyo Golgotha. akokisaki na ekulusu na golgota Notre Seigneur nkolo na biso s'est écrié. agangaki Tout est accompli. nyonso ekokisami Jean 19:30 Et les rochers se fendirent. Matthieu 27, 51. Et les hommes bange reconnaissent pasukaki ici. bato C'est basosolaki accompli te un acte salvateur solo de Dieu. oyo ezali Nos nzambe yeux étaient encore fermés. miso na ngai ezali ya Les kokangama nôtres et ceux de beaucoup d'autres kasi ont été ouverts. miso abele Nous efungamaki remercions aujourd'hui notre Dieu tozongisa lelo matondi mpa nzambe na de biso tout cœur na motema na biso de nous mobimba avoir jugés dignes mpo akoki amoni biso tokoka à be l'époque où nous vivons. na eleko tozobika Interpellé. mpo na kolobela biso Lui, ye d'entendre sa voix. tokoyoka mongongo na Les ye autres voix. na De distinguer sa voix. tososola Et mongongo non ya seulement ye de l'entendre, mais aussi de lui kasi obéir. kososola koyeba bamingongo ya bato mosusu te kasi kososola bobelo ya nzambe ayebisi biso mpe kotosa yango travers le sang de l'agneau, nzambe à travers sa asali yango parole et à na travers son nzela ya esprit en makila toi, mwana en moi, mpate en toi, en kati moi. na yo mpe na ngai Il veut alingi nous dire alingi ce koyebisa soir, biso lelo na Isaïe poko 55, 11, Isaïe mes enfants, 55, 11 ma parole liloba ne na revient ngai pas à moi sans effet. ekozonga epai na ngai Je voulais sanke esala mosala na yango te natindeli bino yango mpe ekokokisa na bao nyonso baza kondimela yango bakozwa ntina nini oyo ngai natindeli yango amen Pouvons-nous croire que la parole de Dieu est tokoki une kondima parole toute puissante liloba na nzambe eza ya nguya amen eza na makoki ya kosala oyo omonini biso lokola libombami ezali pete haleluya o nzambe na nguya yobengi byonso na liloba na yo C'est une chose facile pour lui. ezali pete mpo na Faire ye de toi et de moi kosala de biso yo na véritables ngai enfants bana solosolo de Dieu. ya nzambe N'essaie pas de le faire toi-même. komeka komisalela yango yo moko te Abandonne-toi à Dieu. mitika bobele na ye nzambe Fais de moi et avec moi ce qui loba na te ye plaît. sala ngai ye Ce qui te plaît.
na bondeli yo ce qui t'est agréable. oyo ezali ya kitoko Prends-moi tel que je suis. zwa Je ne ngai suis pas digne ndenge naza que tu entres chez moi. nakoki te okote En epai na temps, ngai nous avons le désir, oh, entre. auch wenn wir es nicht Même si nous ne sommes pas dignes, ata entre. tokoki te Et quand il Kota. entre, il dit, Tango ya Luc kokota. 19, verset 9. Luc 19, verset 9. Le salut est venu pour cette maison. Le biko. Aujourd'hui, le salut eye mpo na est ndako venu oyo pour toi. amen Acceptez Alléluia. ce soir le ndimango na salut poko na de lelo notre Dieu. lobiko na nzambe na biso Acceptez le salut de notre Dieu, Dima. de la main de Dieu. Na Et le loboko na Seigneur nzambe nous bénira ensemble. kolo akopambole biso elongo amen